balandi ya HD la Congolaise TV na pesi bino mbote. O ezali émission na bino culture et art. Bino bozali ba amoureux ya HD la Congolaise TV na pesi bino mbote ebele. Nazomona déjà Espérance Bongo. Bambote ebele à toi la grande maman na pesi bambote ebele esika ozali. Na pesi mbote nanga na Jean-Jacques Diabelo bambote ebele. Lelo tozali na manifestation moko oyo batu balingaka komona oyo batu balingaka koyoka. Manifestation na biso ezali anniversaire surprise. Anniversaire surprise na biso ya lelo ngana olobate. Ngana kolobate MP4 toleka.
honorer. Yo, tano. Tokutani na poko awa mpona kohonorer papa na biso. Auti kobwaka ngunda na balukubashi bakolwezi ndenge aza susu nationalité moko na biso te. Abwaki ngunda deja azokikanda na kolwezi mais bon anniversaire na ye ekokaki mokolo na lobi le 6 abotama le 6 juillet, n'est-ce pas? Alors okola lobi mpe arataki mpepo bana mpe libota mpe biso toyokanaki kaka tosala makambo oyo ya koyeba te nde ezalaki mpona kosepelisa ye. Azali papa na biso, azali mokonzi na biso, president na biso mpe ikone. Yango wana tosangani ndenge tozali awa ndenge tokutani mpona kosepelisa ye. Lelo akokisi 27 ans. Lelo akokisi 27 ans d'âge. C'est là la vérité. Akokisi 27 ans. 27 ezali na 2 na 7, n'est-ce pas? C'est pas tozwa 7 wana totia liboso ya depesi boni. 70 donc aza mutu moko akufaka pamba te. Lelo bana bakonte bien te. 70 et on dit voilà. Il y a pas de petits oreilles. Je vous donne des ancêtres. Mais nous avons un boyer. Et puis je peux. Nous avons un téléphone. Là, le Boubachi. Allez, viens de comprendre les gens qui s'appellent boyer. Oh yo. La septantaine, oh yo. On dirait qu'on est kokata gâteau. Yozo yembele ya bikongo na biso kisiki te. Bikongo na biso ya kosinga oyo na ya bien oyo. Oyo na yembo na anniversaire. Ela ezala bato bauti kokufa na pesa ya papa. Bato bakufi na 300 na 35 mais ye 70 donc aza kodiembela kaka. Ebelo makambo ye aza bato banaso bakufaka pamba te. Asa bango yembela ye. Okay nano. Joyeux Voilà, allez, est-ce qu'on peut allumer?
Papa, papa. Voilà. Alors, allez, papa, c'est là. Allez. Il faut sous la bonne à toi.
Voilà, bomoni bino moko ndenge utaki koleka kaka ndenge na ebisaki bino ke anniversaire surprise ezalaki ya président Masumu de Brende. Azalaki tazalaki na voyage bana na ye ba organizaki yango elongo na bandeko na ye ya art. Tomoni wana président Ramsès ya groupe Le Volcan, tomoni président Oxygène azalaki, tomoni ba comédien ebele oyo bazalaki wana. Maman Karine Pala azalaki, Suldiata azalaki, et puis Jolie Kassima azalaki, Maman Marie-Hélène azalaki wana. Tant bazolo ba surprise, photo sala rapé ba surprise. Ba surprise et sala rapé bien na mabota. Moi papa au sali surprise na maman, maman au sali surprise na papa, bana au sali surprise na baboti, ndenge boti komona anniversaire surprise na biso oti koleka ya président Masumu. Donc yana na voyage nde mbala moko ba memaki e place ba bongisela ki e surprise na ye. Mais ezalaki facile te hein. Ezalaki facile te poto longa motema ya président Masumu de Brende akoma la place ya surprise oyo. Ezalaki facile te. Donc ba luka ki ko convaincre ye na façon nyonso tout po ba mema ye wana. Ezalaki sengo makasi. Pona nini to kotiseli bino anniversaire surprise oyo na kati ya culture et art, parce que aza moko ya ba artiste o ba sala pe makambo minene na kati ya monde art. Ateya pe ba famille ebele selon ba rôle o ba bande ko pesa ye, selon ba histoire o ye moko akoma, selon ba makambo ebele oyo elekaka na ba famille ateya yango na kati ya théâtre. Yango wana monaki lelo tolobaki tokokende to accompagner libota na ye, mwasi na ye, bana na ye, bandeko na ye ya monde art na kati ya anniversaire surprise oyo. Wana nazomona Bovik Fwamba na Afrique du Sud, kande na benga kape kande na lobaka. Wana zali camarade ya motema na ngai, dans le père de mes enfants. Na pesi bambote bele siko zwami, na pesi mbote la ngai na Dej Derrick Amani motema ya Marie-Claire ya Nganda, na pesi mbote na ngai Serge Bakeke et puis Arlette Moudiandambu na Belgique, na Bosanité Benita Moudiandambu na Belgique. Na pesi bino bambote ebele, na pesi mbote na ngai na famille Uzaïs Mobimba, na pesi mbote na famille Mangoto Mobimba, na pesi mbote na ngai na famille Sengi, na pesi mbote na ngai Mobimba na famille Sangolo Mobimba na Brazzaville, bambote ebele. Sans oublier, kande na repetaka, tant bozomona ba image ya kitoko, c'est-à-dire que mutumora maela zakali boso na ngai. MP4 Dominique Mulumba. Babi mwana mukie na babongo ebele. Nazoba kisali susu mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto, Ramsès autrement appelé le Mobutu.